Joe Kester, Emenea, na Espérant la Chakara, bango mibale, réalisation soko lakisa biso ba photo na bango mibale, la simalangai, bango mibale, babeta na viva, mais bakufa date moko. Bango nyonso bakufi le 13 février, Djengaka na 95, il y a 31 ans, tandis que Emenea a kufi na 2013, il y a 13 ans, Emenea a tikaki biso. Bango nyonso, baleka na viva, lelo na lingi to rendre bango hommage parce que bazali ba marqué biso, jeunesse na biso surtout, biso génération viva la musica. Na émission à lelo, na kobeta rapidement biographie na bango, le peu na ebi sur bango. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Eh bien aujourd'hui, spécial, nous allons rendre hommage à deux grands artistes, les généraux de Papa Wemba. Ils sont passés par Viva la Musica. Ensuite, ils se sont lancés dans des carrières solo, chacun à son chemin. Ils sont morts. Ils ont la même date de mort. C'est peut-être le destin qu'on a décidé, ainsi. Mais ils se sont connus dans Viva la Musica. Ensuite, un peu dans l'Aralanga Star. Et enfin, carrière solo, chacun de son côté. Alors, le loto betali solo ya Kester Amenea, na lobina binona Djengaka, ba kufi ba date différente, ba kufi date moko, mais ba botama ane mon côté. Na robandana na Djengaka, abotami na 52, abotami na Kisangani, azaki muto a Kisangani. Le loto comment retourne peu ba ekolo, eza tribalisme était, parce qu'ils appellent histoire na biso, il faut toye baka, touta ba côté nini eza inspiré, eza important. Djengaka azalaki moboa, azalaki mutu ya Kisangani, mais akoli na Kinshasa na Lingwala. Djengaka a bandi carrière naye na année 70 na orchestre le MAPS. Le MAPS ezalaki orchestre moko ya bana Gombe et Voloko Jina pe baleka wana. Ezalaka ba orchestre moko to banetka ya Lioto, c'était pas babilo moko sérieux. Djengaka abandaka kuna na orchestre wana de MAPS. Et après, baye kosala orchestre moko ya munene na kati ya Lingwala, babenga yango Tabou National. D'après l'information tozwa, initiateur ya projet wana ezalaka mutu moko yaka proche ya Franco bako benga ye Boa Lutumba, Boa Lutumba azalaka bongo proche ya Franco, yem tazoka likanisi wana Lingwala pesa na orchestre. Baki renforcer na vie Tony Di oyo azalaki mutu ya Los Mikelos, alingaki pe soki ntango azoya na kin bavacance azalaka na orchestre oyo ekoka accompagner ye. Yango batiaki poids vieux Jacques Lutumba oyo tobenga Boa na Tony Di batiaki poids po orchestre wana esalama. Yango moni Lingwala ekoma na orchestre nango babengaki yango Tabou National. Djengaka se retrouvaki na kati orchestre wana na ba musicien misusu bayi kozwa succès plus tard neti Ikomo Jojo touta ekolela ye kalate Ikomo Jojo Popolipo Joboke bana lelo bakoyeba ete Joboke basalaka succès na groupe wana tango esalamaka. Makabi pe azalaka na orchestre wana aseretrouvaka bassiste orchestre ya OK Jazz. Bango nyonso babandaka kuna na kati ya orchestre wana babengi Tabou National. Bazwaka kombo ya Tabou pona nini pona ko flatter Taboulay yem tazaki neti parrain na bango a facilité bango ba makambo mususu. Orchestre wana salami ezupe succès makasi na ndenge na 71 babimi bakomi ko bousculer ba orchestre neti ba Zaiko, ba orchestre neti ba Tuzaina po baki neti côté bana côté moko bango pe baki bana ya Lingwala me babeta mingi na Gombe. Orchestre wana eyebaka pe arrivé ya musicien moko munene autaka na Zaiko wana Bim Yombale. Bim yazaki na Zaiko alingaki abanda koyemba ye azaka drummer na pop. Siko alingaki abanda koyemba ba rumba. Mais baninga na ye mingi basepelaka te. Surtout tolo ba chanteur neti Evoloko Papa Wemba Mavuela balingaka te. Mais Jossar na Jina Wajina bango balingaki
Bimi Ombale ayemba po azaki koyemba bien, azaki pe kosala banzembo kitoko. Tango baninga misusu babude, Bimi Ombale alongwaka na Zaiko, akenaki kokota na orchestre wana Tabu National, wapi sika akenaki kokutana na Jengaka, na Jojo Ikomo, balakisi susu technique msu ya chant, Joboke, balakisi su ba technique msu ya chant, na bibe na vie Tony Di, oyo azalaki bongo Mutalos Mikelos, tango ayaka na Kinshasa, alingaka kozala na bango, abetaka ba akompanyaka ye. Alors, Bimi, à côté de l'orchestre, on a un Tabu National. Azar le sali que jour mususu Tabu National, il faut ba betana Zaiko. Ba keti ba sali nyoso ba ke ko beta yango na kati ya Atene de Kalina. Mais mukolo yango ezalaki Bimi oyo na Zaiko bazwaka ye pete. Bimi na kati ya Tabu National a beta miziki grave. Tango wana na chant, Bimi na kati ya Tabu National Jengaka, Jojo Ikomo wana, Joboke azali wana. En tout cas, bana ya Lingwala ba gagnaka Zaiko par KO. Et ça peut simple pour ba gagner pour ba qui à côté à quartier na bango. Lingwala mobimba et tonda ki wana base na bango nyonso ya Lingwala c'est à côté à Gombe. Donc Zaiko soka betika ba uloli, Zaiko ba kotaka mai. Nandenge Bimi a Bimi si voix na ye kitoko. Et soukaka mabe concert wana pour bato Zaiko. Toi koyoka après il paraît ba kataka courant pour moto ya Tabu National et les kaka. Dès le Marcelin a salaka commentaire une fois dans l'émission. Alors que yé mutakene ko kata courant complicité na DV Mwanda. Ba kata courant nandenge concert de Pessimo Boulou. Ba luka ye ba beta ye ba so été Tabu National a gagnaka Zaiko. Na Zaiko nandenge Bimi akena ko s'exprimer kuna. Balinga ba récupérer Bimi Ombale. Nandenge ba récupérer ki Bimi. Babi na Bimi azonga akomaka chanteur. Nandenge Bimi azonga ki na kati ya Zaiko Langalanga cette fois-là comme chanteur. Jengaka tango alongwe wana a beti l'orchestre wana ba umelaki mingi te ba bimispe ba nzembo penda te. Nzembo nini tokoye ba Tabu National esaka succès tango wana zaki. Mama boti mwana motindo apesi kombo espera mwana motindo. Bon nzembo toyebaka penza seri wana yango. Tango wana popolipo toyebaki soliste plus tard azalaka accompagnateur. Orchestre umelaka te. Bango baganyaka Zaiko. Zaiko a continué, bango ba kontimai. Zaiko a continué, Bimi azongi na ye, na kati ya Zaiko. Alors, espérant tango wana, orchestre kontimai, Pepe Ndombepe, aza mwana Lingwala, akendaki kosala orchestre mususu, na kombo ya Afrizam. Alongwe na kati ya orchestre ya Tabule, ake kosala Afrizam, abengisaki Samangwana, azaki bongo, ba musicien neti ba yenga bazaki na kati orchestre wana, ba musicien neti Makiona, sala kusala, azaki pe na kati orchestre wana, ti basengaki pe Jengaka aya kotia bango front, Jengaka aimbaka na orchestre wana ya Afrizam, avec Vienaye ya quartier, na kombo ya Ndombe Opetuma, utaka bongo na kati ya Friza. Wana tozana ba année 73, et l'orchestre Afrizam et Bimi Espérance Zaikuna nakati. Mais na bandi Espérance Zalaka à l'aise mingite ayaka kolongwa. Mais tant que pas longwe wana orchestre mutsusu eko salama na kombo ya lipwa zaki orchestre salama ki na batu oyo balongwaki et pas ba kabonaki na ba camarade na bango ya les Kamale. Pardon, bakabana bandeko na bango ya bela pardon. Mutuloko la Niboma, Moulembu, vient biso soliste Tonton Ricos. Bakabona ki na baninga na bango ya bela, bango bake kosala orchestre lipwa na Verkis mutu. Tango akabana na ba frère Soki bake na kombo na bango. Et puis Verkis a pesi ba musicien batikalaki ba pesi kombo ya lipwa. Donc na chant bazaki na ba chanteur neti tabna ni Boma na Moulembo yaki deuxième voix, grand chanteur. Pepe Kalepe ayaka kopia bango renfort
pourtant ba faire bela bake pepe kalepe ayembaki na kati ya orchestre wana lipwa mais na lipwa wana pe bayaki kozwa Jengaka ayembela bango Jengaka akotaka pe na orchestre lipwa lisolo moko na betaka na popo lipoka na plateau yo abetela biso lisolo tangu Jengaka koti na lipwa yaki orchestre munene bango bazondima te ki Jengaka koti na lipwa esali ke lipwa ngo ekobeta pe na Lingwala ekobeta na Lingwala bango ancien ya orchestre Tabu National na tembe wana epi na zuwa ke espérant ke na lipwa bake penda concert baoka penda voix espérant ezobima na kati ya lipwa na niboma donc espérant abetaki pe na kati ya orchestre wana ya lipwa avec Mulembu avec Yosa je crois tango wana Asosa pe akomaki na bango boko aider biso hein tout ça se rappeler vraiment on dirait Asosa pe azalaki na bango na orchestre wana ya lipwa donc Jengaka aleka pe na lipwa après expérience na ye avec Ndombe Petum na kasi ya Afriza. Après aventure ya lipwa et Kabwana Kilisusu vers qui ça récupéré comme on a récupéré ba musicien mususu aye ko sala orchestre bao ba longwa ki na lipwa ba sala orchestre na bango le Kamale ndeta wana tomoni Mulembu Niboma na Asosa na banzi Jengaka azaki susu na bango te ba ko sala Kamale Jengaka akomi na ye ailleurs. Et ça neti Jengaka akoti mwa mai muke ba période wana. Mais afandaki mingi te aye kokoma na orchestre Kosakosa. Orchestre Kosakosa yaki orchestre interprétation. Mutasalaka orchestre wana ezalaki Dizzy Madjeku. Dizzy Madjeku azalaka na yaya na ye, grand na ye Lokombe. Tango bakabani na Ntesa Nzitani na kati orchestre ya Grand Makiza bango nyonso bake na bakombo wana Grand Makiza ya Ntesa Grand Makiza ya Balokombe mais Ntesa asaki neti amelisa bango mwa pema Ntesa binse banzembo bien quoique moyen s'imposer le soutenir bazaki ensemble na ndenge Ntesa Nzitani aye kosala banzembo kitoko via Dizzy na Lokombe. En tout cas, melaki mwa pema bake kosala orchestre wana interprétation babengi yango Kosakosa et parmi ba premiers musiciens à Kosakosa tokoki kotanga moto lokola Popolipo Jengaka mutaki na ye kozwa ye po Jengaka azalaki camarade na ye depuis bomwana baza bana quartier moko surtout babetaka orchestre moko tobengaka Tabu National Jengaka ake kobenga Popolipo bakende na orchestre wana babengi Kosakosa dirigé par Dizzy Madjeku ayembi na ba orchestre la ayembi neti na ba vie Lokombe Jengaka ayemba pe ba Emeki Wakana mwana pe ya Lingwala ayembi ba musicien ebele baleka na orchestre wana Kosakosa pour Kosakosa bandaki kofuta bien koleka ba orchestre classique pour bango ba une avantage ba sara interprétation donc en cas d'invitation, par exemple, bango baza un avantage pour baye mbara banzembe belé, baye ko interpréter banzembe belé. Ba orchestre belé koute bana ko linga bango te. Neti Franco par exemple, abanda ko linga orchestre wana Kosakosa te, surtout Kosakosa bana ko interpréter banzembe na bango. Azare ko sala le musu bakutani, utama ya betelanga lisolo. Bakutanaka une fois na hôtel intercontinental. Kosakosa, Zaiko, na Oke Jazz, Barobeta, na mariage. Alors, Franco a menacé bata Oke, ya Kosakosa, bino. Boyemba banze mon abiso te, bien sur l'abiso à Zaiko te, boyemba pe banze mon angai te, ya Oke Jazz. Bah, bata Kosakosa, ba yoki Franco, batali, mais soto yembi pe Oke Jazz, te ndenge do sa. Alors, tant bato baso bina, ba yoko senga nzembo moko yaki na 16, tsari wana yaki, libala bombanda compliqué. Et à quand zembo mayaoula na orchestre Mamaki. Mamaki ezalaki trio ana ya mayaoula, mabiala, yulu mabiala na Joski. Basara groupe na bango.
bakoyemba pembeni beneti tonjingi apibi ke sengi nzembo wana mama ya mamaki kombo nango libala mombanda compliqué tango babeti yango basali section ndire bayembi kaka nzembo ya oke jazz mais ezalaki oke jazz te franco mpe moya silike ya te mpo eza nzembo ya oke jazz te wana eza kaka mwa histoire nabetela bino basuccès nini ndenge kosakosa bandaki kokomplike bato na bafete même na bameeting franco de fa koya boye bakobetana kosakosa wana franco azoloba tokoyemba susu nini kosakosa basi basilisi tu njengaka na moninga na ye beniko bakota na koti ya orchestre wana babengi yango kosakosa ezalaki kofuta kitoko njengaka tie popolipoli to ya bi master yaka awa kolia no kitoko baye mpe kolia kitoko na beteli bino histoire wana avec vie Tizi Madjeku Lokombe Aimé Kiwakana bango nyonso bayaki na kati wana ya orchestre ya kosakosa tango alongo na kati orchestre kosakosa succès mais ozoyebana te ozolia kitoko mais oza na succès te hasard esali ke viva la musique ekobotama toza na 76 fin 76 bazwi bula kosala viva na ndenge bakende kosolicite jenga ka ekokota na kati ya orchestre wana viva la musica esika bakutanaki na Kester Emeneya alors tant bakutani na Emeneya avant de continuer l'histoire nabeta nanu histoire pe ya Kester ndenge nini azalaki wapi avant ye mpe akokutana na jenga ka na orchestre oyo tobengi viva la musica Kester azalaka abotama na Kikwit mais azalaki kokola mingi na Kinshasa puisque webika bato province bayaka mingi na Kinshasa Kester afandi pa ya baser na ye afandi pa ya bagrand na ye na ki mais papa na mama bazalaki na Kikwit mais Kester déjà tango za mwana classe na Kikwit kuna ayebanaka na bakamarade na ye ebele neti oyo aye koyebana plus tard Lidjo Kwempa azalaki mutu na ye depuis bazalaki na ba humanité Kester abeta na Kikwit na orchestre na bango babenga les anges noirs bayaki na ba matu toyebi pe ayako bima sima Kabangu leki ya Pauline Kabangu ya journaliste et puis leki avait Tony Kabangu oyo bazalaki na studio na bango na Kinshasa orchestre oyo est formé bato ebele tokobeta histoire wana ya orchestre ya ba frère Tony orchestre bakobenga Jamel Jazz komba orchestre yango tokutani déjà na vie Tony tosololaki vie Tony Kabangu tokosala interview akobetela biso histoire ya orchestre wana Kester tangu asisi ba classe na ye na bandundu batindi ye akende kotanga na Lubumbashi mais entre temps tango ayaka ba vacances na ye na ki abeta na orchestre neti ya Mopero ba orchestre Mopero ayaka na orchestre na ye déjà tango wana azaki pire petit ya Mopero po Emeneya pe afandaka na Kamombele epa ya ser na ye abandaki déjà koflirte na Mopero tango mon frère azalaki na orchestre na bango bazo meka Kester azalaka vraiment mutu ya Mopero wa maloba Kester azwi diplôme mais azalaka déjà komeka ba musique na kini wana abeta pe na orchestre na bino Jamel Jazz ya vie Tony Kabangu na frère na ye Fauvel bandi Fauvel atika biso Tony nde tosolaki na nde na lobi Kester abeta pe na ba orchestre wana na ndenge Kester aye kokende Lubumbashi tanga azwi diplôme d'état akomi na komata Lubumbashi succès danse na orchestre na kuna na Kasapa ba orchestre ezalaka mibale ezalaki na pamba na le Kasapa ba orchestre wana mibale ezalaki bana ba étudiant à université ya Lubumbashi basalaka babetaka ba concert pour animer ba bal ko animer ba robeta pe na libanda Kester afani na Lubumbashi abandi na 76 alors dans 76 na 77 wana tango vive bibi camarade ya papa wemba moko bakobenga ye Misha Mulongo arrivé na biso tozaki na be na Lubumbashi
je sais pas. Ce qui n'a qu'on rappelle bien quand même que Ngai pe na saki Lubumbashi. Vient Jean Moulongo qui vient à Bissau Lubumbashi. Chaque fois que tu as un orchestre Mickey, il toujours président. Hier, Zalaka président et orchestre wana les Kassapar. Tango basololi na Kester abi, Kester yo yembara bien. Na rolinga o edenga na nzembo bongo na bimisi milena. Okende ko beta yango na viva la musique na Kinshasa, tout ça là aller retour. Or Kester azaki a journée la deuxième session. Misha Moulongo a mis Kester na kin, ba komi na kin kuna. A présenté papa mba pamba mba yambi Misha Jean ba komi mkolwana na butu ba présenté papa mbazaki ya kolala donc abisi na Kester zelangai ngai na kei na koya lobby ati Kester bena fazeka na divan donc Kester et moi le moka divan moko gata donc divan moko mystique alali pona kozela papa mba na tongo ba solo papa mba tongo la muki akuti garçon moko adimi voilà Kester na 77 Aza a 21 ans, c'est un gamin. Aza penda moi la muke. Alabisi albina yo mais yo sa nini. Kester a ebisi non mais ngai na ye na mi chamulongo ya ki poto sa nzembo moko. Ah mais bon a tikyo a ebisi ngai te. Ah est-ce que yo yembaka? Papa mbabi yo yembaka. A testé na boule. Andeste ye. Kester a yembela nzembo penda nzembo papa mbalela ka mingi tant kan sa mama na ye. Liwananga somo. Nzembo wana ayembaka yango na Zaiko. Tango mama na ye akufaka na accident en circulation. Alors apesaka nzembo wana na Zaiko ayembaka yango na Jina. Na Evoloko. Je crois na Josa. Je pense. Kester a sali test devant papa. Papa yemba kame. Oh. Mutonga konda bo voix zo bibisa penda danze. Apesi su nzembo msusu. Papa yemba kao. Abi boto zela mulongo tango koya. Oh mulongo Jean tango yaki wana asundoli Kester azongine Lubumbashi na biye na ye. Du coup Kester vi na ye et comme il compliqué na kin papa yamba garder ye. Kaka le même jour wana so quelques jours après Kester a découvert un jeune garçon oh yaka ko pesa ko répéter na papa yamba à côté sake moi ba texte papa yamba ba sel ba mélodie tout ça. Jeune garçon nezalaki Koffi Olomide. Yepe, Tozan a 77, Azan a 21 ans. Ayepa Papa Wemba, après Papa Wemba a présenté Kester, Nandenge ba comment ils travailler ensemble, Nakatia Viva la musique. Kester a continué Nakatia Viva, mais tellement zaki bon chanteur, Bate Bele, Baki, Kosepela, Nayete. Motoko a Bipoli, Motoko la Espérant, Motoko la Cambodgien. Petit Aziza, bah bon, quand même, concurrent est. Peut-être Djengaka qui est un chanteur confirmé, mais bah Petit Aziza, bah il a un débit, bah Cambodgien, bah il a un débit à carrière. Bah ça qui pendant contenté, il est arrivé à Kester. Kester même à l'oba, deux fois sur 5 bango micro. Voilà moutoko la Cambodgien, c'est oh moi la mal, moi ben d'angenge dit, hein? Oh, Luka micro msusu. Au moins moi bamboa qui est là, mais Kester. Azaki na moi classe, azaki posé, a toléré nae, ba indifférence soit na ba camarade nae, ndetangu, Kester a koti viva, yena djengaka, ba komi orchestre moko. Yene tozope ta histoire na bango mibale, pour qu'est-ce qu'ils avaient en commun, déjà viva la musica, hein, et loko aliboso en commun, et puis totala, date de décès na bango, date na bango baktika mokilio yo, bakufa date moko le 13 février. Na rappelé bino Djengaka a koufi na 95, tandis que Kester a koufi na 2013. Donc Kester Kester na Djengaka ba se retrouver ce qu'on a kati ya orchestre moko ba bengi Viva la Musica. Papa mba sepeli, Kester aye, na ba retouche, ba nini, azo travailler na Koffi azongi poto, ba tikali en contact, en tout cas, ba zalaki très bien. Djengaka, ba komi ko travailler na Kester, pour la première fois, baza orchestre moko. Quelques temps après, Kester a s'imposé, Djengaka azalaki naye déjà, ba yako za occasion, ya ko kende na mbandaka, na kante ya campagne électorale,
toza bongo na septembre 77 baélection ezalaki prévu na octobre 77 bakembandaka kobetela bomboko basali baconcert ebele mais kote kofuta mobulu seri wana toloba succès ezalaki nango kaka ya pamba mbongo elaki te papa et mama mbongo wana zwi nayasi afuti nango banyongo alors etikali susu eloko moko te na kati ya orchestre moya futa bamusicien te espérant ayebisi Kester tolongwa tosala mouvement na biso mais wana viva la musique eza orchestre ya sika donc esali peut-être 10 mois kaka Kester habité ole tolongwa vome toyebisa ye ke abongisa afuta biso bien tiengaka azalaka teti aboya ayebisi Kester non ngai na kozela te aconvaincre Bipoli aconvaincre Cambodgien bango misatu bake kosala orchestre la Kangonia bake kosala karawa muzika tokobenga ngo la Kangonia bake kosala orchestre wana kuna en tout cas orchestre ngo ezaki na basi ebele mais succès penda rien papa mbazaki tellement likolo bakoka te je mosusu bake concert bapesi Bipoli mbongo ake nos instruments Bipoli akima na ye na mbongo yango ake na ye asongi ne na viva bango kuna bazeli instrument ya kate badébrouiller donc orchestre ekoti mobulu na ndenge esimba te orchestre ekufi quelques mois après bango tu bazongi viva la musica alors malchance na bango yali ntango bake batiki vide Kester akomi patron na kati ya viva ye moto akomi kodirige akomi kodirige chant akomi kodirige en tout cas orchestre ye moto akomi vraiment l'homme orchestre ya orchestre wana viva la musique espérant na Kester bacontinue basali banzembo kitoko bazosala baduo et puis dido ye koya en tout cas vive du makasi fafa demo lokai aye auti na orchestre yoka lokole akoti na kati ya viva alors baye kosala benda groupe moko ya bachanteur ezalaki très très fort tozalaki na Kester Dido Yogo Zwa Djengaka et puis Fafa de Molokai très grand chanteur aye Djana na ye ko renforcer pe mais en tout cas bako benga kora na bango na indusa bako yemba makasi ba chanteur wana basimbi penda viva kitoko tokomi na 79 papa wemba azwi likanisi akende kobeta na Friza ti lelo toyebaka sans ya démarche wana te peut-être nga okende koyekola sous champ papa wemba chani na koyekola lisusu epa ya tabulei en tout cas tomoni te kuna ngo ya champ bayekolaka bongo papa wemba komi kolata uniforme neti bamusicien tout eyaki incompréhensible on comprenait pas dans les temps toza bajeunes mais on se souvient bien papa mbake viva ake na Friza akomi kolata uniforme akomi koyemba na nsima tabulei mais tellement tiré orchestre makasi emene ya espérant Fafa de Molokai Zwa bongo banani susu petit Aziza azwaki occasion ake poto donc atiki orchestre moko bien platé na sima soliste kitoko montolokola Gilva Soka Lumera Rigo Star akendaki na ye na kati ya Friza na accompagnement toza na Syriana non musicien bien balaki na basse Pinochet na Dada comme non viva azalaki na musicien ya danse oyo ata papa wemba ke ekosala eloko moko te tenir malgré papa wemba akendaka zonga Kester abeti lisolo il exagérait un peu que papa wemba ntango moni viva yango ezaka ya danse akomi kozonga mbala moko ntango kozonga bopianga na yemba ta nzembo moko kaka mwana bapesi ye mpe ayembi bacommentaire ya Kester je mosusu papa wemba ye susu nayemba kaka ta moko kaka mais vie yo longwa na orchestre moni kosenga papa wemba afasha mabe eloba Kester papa wemba yeka na kofinga mama na bino tu tala vieux de orchestre ngo ya bino
papa Wemba ye moko monika na tabule kopo wana esimba te nde nalobi biso mpe totikala kocomprendre te pourquoi papa Wemba akendaki ya Friza ezalaki na sens te so alingaka koyekola koyemba ndenge koyemba eza ebele tabule azalaki grand chanteur c'est vrai mais na baannée 70 grand chanteur babimaka ebele Joski Bantessa il pouvait apprendre aussi chez les autres hein? Mais bon eyaki choix na ye akendaki côté wana officiellement ezalaki akende koyekola mais balobaka papa Wemba azalaka na problème d'argent yango moni akendaka kuna po azwa mwa renfort côté ya papa Wemba plateau ya Tabulei. Alors 79 wana papa Wemba koki na été azongi akuti Kester Espérant orchestre ezosimba kaka babimisa banzembo ya kitoko babiloko ya malamu viva ekomi kozwa forme ekomi grand orchestre ekomi koconquérissant bato nyonso tu kala mingi te Espérant na Espérant na Kester bakozwa occasion baya na poto pour la première fois wana toali 79 babengi yango Visa 80 Luambo Makiadi azwi likanisi ya komema orchestre ya jeune ekendaka kobeta na poto po bayeba pe musique na biso et puis musicien enregistrant na studio ya solo. Espérant Christian, si on peut avoir de photos tormona viva baza ensemble na viva la musique baza ensemble na Niarkos Bipoli etc. baza en groupe. Viva la musique baye poto na Visa 80. Franco Mutamemi Bango pour la promotion. Pour la première fois, ezala Djengaka, ezala Kester, baye na poto pour la première fois. Nous sommes fin 79. Et le cas qui pensa bien te pour concernant ce jour, na bango ezali pe bien organisé te. Bakangi ba mission viva na poto, ba suspecté bango makambo boya bien te. Après, interdit bango bafanda na Belgique, bafandika na Paris. Nde sikoyo, tangu wana, makambo sape komi kobanda. Papa Wemba akutani na bakongole à Braza, bakomisa ngo sport. Pona bango ezani di divertissement moko important. Papa Wemba nde ane wana komesana na Niarkos, dikando mwana kine, etc. Batoyo balela forme. Viva, neti simbagi nango te, bafuti ba musicien te, ba musicien, zongi kin, ebele batikali na bango na poto. Suriana, So, Gilva, bon, Rigo Star ayaka poto na ndenge na ye déjà, azalaki su na Viva te, alors, Vive zongi na kin, wana ezali, premier séjour ya Viva la musique na poto bomoni, Kester na suka, Espérant ye wana à côté, Espérant Yewana, à côté ya papa Wemba, entre Niarkos ta papa Wemba, wana Espérant. Kester Yewana coin à gauche. Yewana na coin à gauche, na se ya Bipoli. Bon, moni janana, sacré Zazali, kola papa Wemba, et puis wana ba fanatique na bango, bato a Congo Brazza. Alors, tant bazongi na kin, na avion, Kester alobi, papa Wemba abi, azopia bango ba promesse. En tout cas, bisoki ba promesse maintenant ba vivre nango nde bango tout ba payer ba parler déjà. Papa Wemba bombarda bango ba grade yo Kester comme chef à répétition yo boye tala ba grade belé. Ba koma na kin viva ole kufa ndenge ba mise ba kimaki non viva makasi ba nzembo neti ba dikando ba beloti eza toujours na likolo parce que chorale ntoko benga chorale indusa ezalaki makasi entre-temps va bakende poto bazaka renfort je crois il y a débat bayaka chorale ya viva ezalaki penza makasi donc papa Wemba a se retrouvé na viva na ye alors Kester na Espérant bango wana basimbi viva côté chant accompagné na Fafa de Baba Jangana Janana Dido Yogo en tout cas ezokende kitoko malgré concurrence na bango na artiste mususu ezokende bien. Alors tokomi na 81 Viva la musica na Zaiko bazuku Langa Star et Salami Verkis azaki na problème moko na Zaiko
apesaki zaiko ba instrument mais ba condition apesa zaiko eleki makasi on dirait na pe mino ba instrument mais ba nzembo tu ba ndosala eza ya ngai or na ba concert efutaka mpenza bien te na ndenge Viva eye kokabwana en deux pardon Viva Verkis asali nyonso aboma zaiko mazwi kaka quelques-uns aye kozwa evoloko apesi ye promesse na kosala orchestre yo moto kozala chef azwi evoloko azwi Jo Mali azwi Bozi azwi Edi Mabungu oyo aute kokota zaiko kaka une semaine avant soki 2 semaines avant alongwe mais akokaki koconvaincre Roxy Chimpaka te na Yalengos na bongo Ilo Pablo ye pas aka sollicité mais Ilo ayebisaki Roxy abia kopo nazo sentir yango te oncle ben puis pas ayebisa biso plus tard ye pas aka sollicité mais basepelaka na lisolo yango te na ndenge baye kopanzana babona bango kokende langa star esalami na bamusicien ya Viva côté ya Viva bazwi Espérant bazwi Kester bazwi 8 kilo bazwi Janana côté zaiko na bosai kotanga peut-être Jo Mali pe akendaki na bango côté ya Viva bazwaki choc po ba chanteur pena solo bakei Kester emeneya Jengaka Dido Yogo Janana bango nyonso bakei zwa bongo 8 kilo bango na 8 kilo bango nyonso bakei voilà langa star yango wana bomoi na ba chanteur na ba teneur baza wana na photo tomoni Jengaka na Janana na Dido bango bisatu wana bautaka Viva la musique Viva ezwaki kumakasi Kester pe yaki kolanda mais Kester amona kaka alobi tanga koti na orchestre yango langa star il fallait bakende makina kisantu mais déjà evolution yebisa ye Kester obi ndenge oza wana orchestre eza ya biso de yo oza na 12 zones nga mpe 12 zones donc asali allusion na 24 commune ya Kinshasa Kester azomona ye déjà ke orchestre oyo namoni eza bien te ntango balobi bazwi décision fo tolobaka français Kester abi mais orchestre kolobaka français boye ndeni bafrançais yango mpe ya mystique Kester abi no orchestre oyo nakosuka fu aye kolongwa na ye quelques jours après azongi na ye Viva mais ntango alobaki mpe alingi akende langa star bruye ebimaki kaka ya pamba bata Viva bamenasa ye danze ntango bamenasa Kester na ndenge Kester aye kokenda ye na langa star na ndenge ya kobude Viva mais esimbaki mpe te aye kozonga na ye na Viva quelques jours après ake mpe abendi masa na ye 8 kilo ye abetaka akotaki déjà studio na langa star 8 kilo abeta solo na banzembo mosusu ya langa star Kester na 8 kilo bazongi na bango na kati ya Viva voilà Espérant na mutu na ye mpe na ya kati Kester emeneya baye kolongwa Kester akobetela biso bamasolo mosusu ntango bazalaki na Viva ngai mpe beaucoup plus tard nakomaka mwa proche ya Espérant wana toza koluka nanu vi nazosala na garde nazosala na République na quick moko Espérant bandaki koya pa un ser na ye à côté donc il venait on passait le temps lem su tokofandani mpe pendant 1 heure aosolisanga akobetelanga bamasolo tout ça lisolo moko Kester abetaka ntango baya na Viva mais Jengaka asi abetelaka ngango liboso abi jour mosusu bakekisangani papa emaka na baspectacle na ye alobi bino ngai bokobanda concert après boya kozwanga na Tipoi ayi bakomeme na Tipoi mpo baya na ye na kati ya concert papa mbole azwa bapomba bamema ye te ya poni Kester Cambodgien atie mpe na Espérant na kati ntango bake kuna mpo bamema papa wemba baya na ye na kati ya concert
Papa m'a peu là, ça la carte à pembe, ni ba memeka dimi. Non, papa m'a ké maintenant grand loin. Donc, bah, y en a un nzela, bah, pas obé ta mambo ko tia kota concert. Obi que jenga ka maintenant et puis ça Kester tala, mutuana di. Bino bon memenga na on mema été. Bah oui, mais Kester, espérant. Mais opté faut abi rien, a ça rien dit. Nga na on mema été dit. Bah Kester ba yoki bongo bango pe ba boudé. Papa m'a fandi kuna zo zela bazo yate. Ayo kabuna ka musique e bandi. Ah. Tant musique e bandi le temps jenga papa mba ka musique e bandi. Aye mbala moko nde ya mesana ka loba Kester abano finga bango. Oh. Mais ye koleka nango. Jenga ka oboli na papa mba balandani quand même. Jenga ka zaki mwana 52, papa mba 49, donc ba ina distance ya séparation plus de 3 ans de ba génération moko. Jenga ka azaki penda kubanga papa mba te. Eza neti vient na biso 10 au 15. Moto na libandi ye pa zaka teti ambe na papa mba. Donc papa mba ye na batuni amfuka kana ba okake. Bo ba Kester ba ki leki ya musika, ba ki kubanga ye, ba ki ko tosa ye. Jenga ka na Kester bakabwani oyo ake na langa star oyo azongi na ye na viva la muzika ba continuer ba carrière na bango. Mais langa star et ningisaka penda Kinshasa wana to komi déjà ba grand garçon 18-19 ans dans tous amis Mikolo déjà ba ton mouvement. Langa star et bouja Kinshasa na ndenga osakana te. Zaiko seri wana kao ba na instrumenté ba répétera te. Ba betara te. Viva ba tche quand même tout makasi. Ba sali ba recrutement mtusu Kester a tenir kaka aye kozwa Marai azui pe pardon Petit Prince wana pe ba tofla ba ye hein ba ping pong bazalaka déjà mais moi effacé mais ba ye kozwa place ba débat bazalaki alors Viva et kufaki te Viva ezaki toujours debout mais Kester bakabani na mutu na ye bipoli na mutu na ye espérant na Chakara oyo azaki deuxième voix ya kilo bakabwani bakomi orchestre différent. Kester atikali na Viva encadré ba petit encadré batu na ye allez papa mba muke akei muke azongi Kester alobi une fois papa mba ke atikeli abi donc Kester tsiko ngana ke koya kutu kotungisanga te ona zonga tout ça na ke na ngai nazoki nokoma journaliste papa mba ke ne poto atiki orchestre Kester alobaka papa mba penda akimaki na ye omoni orchestre eza pe kilo esenga ba charge belé tamo so kokite okokraki mais Kester azaki toujours azotenir débat bazali bipoli azali fafa de moloka azali ba marai ba ye en tout cas orchestre ezopesa kitoko papa wemba bipoli asali skit moko papa wemba kufi na mikili sango peke ya papa wemba kufi ya nzoka ezaki na onga stratégie papa wemba ye kozonga siksa danse akitaki par braza danse bakebeta concert na inter na Palladium oyo ekomaki Cinemax babeta concert kuna plein ya ndenge wana batu babina batu babima concert msusu eza susu batu babimi bafuta su babie po batala deuxième spectacle donc mbongo ya danse Kester na mutu na ya bia tour oyo nazo paye pale amona pena papa wemba apesa yeka mwa parti mbongo mususu apesi mama Amazon Kester alobi donc na orchestre oyo na otika na susu kobonga te entre temps jengaka kota kendaki jengaka la star baki ba millionnaire te mais ils étaient indépendants ba dépendant kaka na kiamongana orchestre ezokende nango bien banzembo vraiment kitoko ba chorale toyoka na balanga na star eza ba chorale toyoka susu na musique ya Congo te langa star ezokende bien na ndenge comme na makokoso tango verki salinga pesa tout le pouvoir na jengaka alinga pesa pouvoir nyonso na evoloko tango pesi pouvoir nyonso na evoloko ba fissure comme salama ba mécontentement comme salama et do ba bozi orchestre comme trop yolo et comme trop neti moi ba mongo ebele hein et continue confusion hein
Alors, et comme il ça là, moi, ma kabadungu ekomi, orchestre c'est sous stabilité. Mais en 82, côté à vivre la musique, Bipoli joue soit la musique à na TV à lobby. Voilà, biso to longwe na biso. T'as la liste à to longwe to ça l'orchestre. Sans consulter des amis, sans tout na mutu. Or, ba nungu wane yadaka, mutazaka na origine ya idée wana basala l'orchestre na bango pour papa me ko futa se mabe. Ezaki Otis Koyongonda, oto benga moto na libandi. Ba ebana na papa yamba depuis yoka lokole. Azaro beta lokole. Nandinga ya koma drummer do benga batteur na Viva. Nandenge ba se retrouver na Viva. Yem tazora likanisia ebisi kester yoza na moto toko créer orchestre na biso. Mais Bipoli yoka kaka abeta appel isolango un jour kaka la muki halobi. Papa a papa mbala papa mbazo piate à la salle liste nae. A ken a TV lobby non, moi le bateau tout au longwe. To salle orchestre na biso, to repé sa combo. Kester azaki na palais. Wana vie na biso chiko se moto nae a betela biso li solo. Ba fandi pa ba Amazon wana. Bazo ta la télévision ba kaka non, bientôt ba longwe na vivre bango yo ba salle orchestre na bango. Et là, Kester, dans la zara ko sexabito, via lobby, a beta mena sotami, a kima po, bata viva, ba roya ko beta bango bamba. Mais chiko se, a zara ki na pale, a zeli, bata geda baye, oh non, Kester a zara, puis non, mais Kester a longwe déjà. Pobo me zara. Kester, a zara devant fait accompli, a landi Bipoli, ba kesa l'orchestre, Victoria, elle est ici. Baké na maki na Njili et pas ya Bipoli, sert à Bipoli. Azaki na moi ba moyen à soutenir bango. Orchestre sali 3 mois ya maki. Ba répéter débat ba mutabanda ko boudé atikala na viva aye kolanda bango. S'affroper aye kolanda bango. En tout cas orchestre et fandi ba ko sala sortie wana espérant de son côté aza na katia orchestre tobengi Langa Langa Star. Na 83, Langa Langa Star est commis na moi makamu mobule bandokota. Den alobi vers qui ça peut si pouvoir trop na evoloko alobi donc désormais so bono a problème nangai il faut botuna evoloko ngana lingisu komona kabino ensemble boete. Entre-temps, na wana, Roxy pe akimaka zaiko, hein, Maniolo lekaki, Roxy akenaki kokota na kati ya Langa Langa Star, alandi, batunaye bazaki na bango na zaiko, Bozi, Joe Mali, na Evoloko. Evoloko nde na lobby, ba pesi pouvoir, Evoloko a géré qui a mpenda bienté, alors que c'est comme trop yolo, ba msu ba komi frustré, ba msu ba komi moi bousculé, Babandi Kolongwa Moko, espérant a décidé, à Longwanae, nous sommes en 84, à Longwanae na Langa Langa Star, à Kendenae Poto. Donc, afin na Langa Langa Star de 81 à 82. À 81, pardon, ti na 84. Ça n'est dit 3 ans. Fin 81, tout ça à 2 ans et demi. Tango espérant qu'il ba bozi pe batikali, Ben Yamabo, ayaki pe na kati ya Langa Langa Star evoluka komo tia mal à l'aise Verkis azo tia mal à l'aise azwaki bula yebisi bevoloko totika na biso Verkis tosala orchestre na biso moko nga na opia bainstrument tokozala plus indépendant ke na Verkis evolokaki kofunda epai ya Kiamangana yini Ben alongoli ye na kati orchestre Ben ntango alongwe abeti lisolo epai ya Bozi akomaki déjà mal à l'aise avec Evoloko. A petit Roxy. Roxy peut aller déjà comment il boudé pour voir ba petit Evoloko. Roxy na Bozi bandimi likanisi ya Ben Yamabo bake ko sala orchestre na bango ba bengi yango Shock Star. Na Shock Star wana ba lobi biso 3 toza ba patron. To bando décider ensemble. Mais ceux qui 2 baza contre moko, il faut 2 wana bazala majoritaire.
baye koningisa orchestre baye koningisa orchestre na ndenge orchestre na bango esimbi Ben Yamabo ye wana na nani na Roxy Chimpaka baye kokende kosala orchestre na bakende bake poto koluka ba instrument na Italie batiki Bozi pour recruter. Bozi azaki entouré na bana na ye bagaba master na ye ya Matadi ezaki Jonolo na Bolit baki misatu moko kombo ekimi bango baidaka Bozi pour na recruter ba musicien bazwi net be voloko bazwi Ali Baba bazwi kola naolo Defao bazwi lokola Monza premier bazwi ba musicien belé wana ben ba la quitté basali ba répétition pe orchestre pende fandi ba bimisi banzembo bien au départ John Olo yem tazalaka en tout cas ko composer pour na bango pe sa bango ba chanson mais comme d'habitude ba lingaka ye ayemba te net aza handicapé ba ko linga ye ayemba te alors apesi bango banzembo langa star penda esimbi espérant akena epoto Kester pe akutani a continuer na orchestre na ye oyo tobengi Victor Aleison entre temps bango pe na Victor Aleison quelques mois car après babe banaka bipoli muntu azwaka likanisi ya kosala orchestre wana maluki a s'imposer mais artistiquement azalaki moins limité moya azala chef te na ndenge Kester aye ko récupérer orchestre ekomi mpenza ya ye vers qui se fait confirmer na pouvoir wana bipoli alongwe na orchestre bake kosala victoire principale na débat basali neka faux bon akekaka alongwe na ye et puis basafro balandaki ye batofolo bakei kuna bamoni kaka ekosimba te alors tangu bakei kuna baye kosala orchestre victoire principale et simba pendate. Alors, quelque temps après, Kester aye kosala a su penda succès danse a compliqué vivre la musique, vivre ezan angola ba ready, vivre ezwa ki ba ready, ezwa ki ba Luciana, ezwa ki ba fafa ba lakina no, nani fafa zalaki, marai pa alaki, vivre quand même résister ki ba tokola ba Lijo Kempa, yana ba nzembo kitoko, ba ceci, cela. Vive résister qui ma photo loba, tangwana, Kester zaki lo kwa sika, et puis avec une stratégie mingi. A longwe na njila eko fana na banda, bana bandal ba tche poa penda makasi. Alors, Victor Aleison eko dominer penda na kin, et pesi penda mbonge ya danse. Sérieux anam comme ça na tuni ve Kester na bive mais tant wana ozoswana na papa Wemba yaki ndenge na bia tokuta na kutu te tomona na kutu te do moyen na moni kutu makam na ye na okipete ba beta ba affrontement une ou deux fois mais il y a toujours un avantage à Victoria pour la simple raison Victor Zaki orchestre et bimi sika et epé na makambo sika quelque temps après Kester a ke poto na ba musicien na ye. Wana viva avec ba redi ba kenda poto te. Kester a ko ya poto, azongi susu succès, makasi, azu ba musicien mikito connaître ba makone et simbi petit prince en étant pas longwe à na Shockstar. En tout cas, Victor a pesaki bien. Mon comme sou na zaki na José Moubiala, petit frère ya Kester. Hein, na propriété pe na présenter ba condoléances José. Mes condoléances, j'ai appris la nouvelle. Hein, à Bongisi, maman est bananaye. Hein, mes condoléances, José. José mbia la bi nga ipo bijou msusu ngai kala na bikendera bisenga na ngai. Hein? Ba couple nga la sara na papa Wemba tangu Kester bazo swana na papa Wemba. Ngai na papa Wemba tozali ba pire. Donc petit frère à Kester José, yazaki ne pire papa Wemba. Aye ko kene jumsu na molokai, akeka kata compte sa vieux moi dossier, viens pas dépanner, la retour à lui bonga, il faut que nous tiko na parler. Amema José, bakenda tina parler wana Kester la zofanda na bandal la lubuzi. Kester agi na parler afanda, alors koko
José azokota boye na bokul. Na vie bokul. Kester alinga kima. Ah! Oh, papa mabe okima nini? Ah, Kester, nini yango boye? Basolo lika likolo, ah la, ti vie bokul ake. Ah, Kester a face de la José mabe. Ah, ba vie on a soa elibok nanga bakisi, ba nini? Ba seka kaka. Kester na papa wemba bazali benemi te, me bandaki komona na te. Dans la lisolo, José Moubiala a betelanga. Alors, tango viva, et dit pe likanisi, non, bisope tokende poto, viva baye kokende poto, bake Japon, baye qu'on s'installe à Bruxelles. Entre-temps, Boutolko la espérant, azaï à Bruxelles. Alors, l'anina lelo nasukana noawa, en tout cas pour ce soir, lelo, nasukana noawa, pour nous remettre une histoire, il y a des musiciens oyo, bakufa ensemble. Bakufa, pardon, ensemble était, bakufa na date ya décès na bango moko, bango nyos bakufa ki, le 13 février, lelo toza le 13 février 2026, Djengaka, Kisangani, et Kosala 31 ans, pour Yakoufi le 13 février 1995, à Botamaki en 1952, Bossa la calcul, donc à Koufaki na âge. Homme, quand ta performance baisse, quand ta confiance disparaît, quand ta vie intime ne répond plus comme avant, tu n'es pas seul. Maison des Hommes met à ta disposition une large gamme de produits spécialisés de différentes marques reconnues dédiées à la sexualité masculine. Faiblesse sexuelle, baisse de désir, manque d'endurance, fatigue intime. Il existe des solutions. Ne garde pas le silence, ne souffre pas en secret. Va chercher les produits qu'il te faut pour ta guérison, pour retrouver ta force, ta virilité et ton équilibre d'homme. Maison des Hommes, un espace discret, professionnel, pensé pour aider les hommes à aller mieux. Prends la décision aujourd'hui. Reprends le contrôle de ta vie intime. Maison des Hommes vous accueille à Huileries Kitega, numéro 163, commune de Kinshasa, en face de la station essence Kobil, référence Salon Franck de Bruxelles. Pour tout renseignement, appelez le +243 89 011 49 75. Maison des Hommes, pour vivre pleinement heureux. Kester a Koufi en 2016, Azaki na 57 ans, à Kokse même pas 60. Kester a Koufa pe na bomwana mingi, to rendre bango hommage pour rendre biso, biso ba plaisir et belé. Alors pendant ça, la deuxième partie à l'émission na biso, na komarita on a lobby Kester, tanga zongi na Kinshasa yepe succès, papa emba zaki moi bousculé, papa emba a décidu chance à que Robert na Japon, ba s'installer qui na Bruxelles. Ba zupe, ba coopération belé, ba za la basé na poto pour ba ka Robert de temps en temps na Kinshasa. Kester a eu occasion pour la deuxième fois avec Oya Poto le sous na 86. Wana espérant la poto tant tiki viva la musique na 85 wana à 84 wana a se lancer na carrière na yé a solo. A sali banzembo kitoko neti ba sereng. A sali banzembo neti ba mosinzo. A sali banzembo misusu yaki ko bima révélation hein? A sali banzembo ebele après que côté composition de Soussou, il y a Espérant na Chakara Djengaka. Oyo, toyeba qui est quand même na babeloti, banze moneti, oya bibisaka na langa star. Bolingo kati bolingo mami ah, bosala mama péché mortel. Bolingo kati bolingo mama ah. Bon, asala banzembo ebele. Péché mortel, péché mortel. Asala banzembo kitoko ebele. Siko ya kopti na carrière solo. Abimiseli biso banzembo ba serenge na lobby, hein? Constatation ba nini asala banzembo kitoko na carrière na solo. Wana s'installer na Bruxelles. Asali siko carrière na ya bien. À un moment donné, tout le monde y est. Na bozi, na papa wemba, je crois na kofi olomide pa zalaki. Baye kosala banzembo na jina baye kosala banzembo
lita bembo mutu assistek bango po basala banzembo wana ya kitoko. Espérant na Chakara carrière solo en tout cas ke likolo. Kester pe côté na ye en tout cas succès kitoko. Aye poto pour la deuxième fois na 86, bazongi na 87, basali banzembo kitoko. Nandenge ya kusala banzembo neti banzidi a révolutionné moi makamuke, ba orgue, ba synthé tout ça. Kester pe atikali en tout cas na orchestre wana ye moko malgré ba safro bazali bazotia poids, mais atikali le seul maître à bord ye mtazo diriger. Ba kaboni na frère na ye Joli Moubiala o azaki na ye depuis Bandelien. Joli Moubiala qui na ye na Choc Star. Kester a continué orchestre na ye. Mais nandenge phénomène wenge ye kubima, wenge bandi na ba 88 et comme quand même pe ko moins terrain. Mais malheur ya Victor Eleison ezali que Victor Eleison pe ezana katia bandal kaka. Victor Eleison ezana katia bandal, wenge pe na katia bandal. Lisolo moko Kester abetela biso tangu wenge bazo luka luka na vie. José Moubiala encore lui azalaki camarade azalaki proche ami à Wera, petit frère nae. Azaki ami à JB, azaki famille à master à Wera. Ba on a ko luka José au monde vie Kester azo boudé bango. Or bango pe na boula ve ba ro sepela na ngote ba ri pe na moi colère vie. Que vie Kester to ngato approcher me vie kaka li tutu. Nandenge Kester na Victoria. Bah, cause la concurrence, il y a Wenge. Wenge peut venir battre la benda, Kester libaya. Jou mususu, quand ba sponsoring les arnaquines, Wenge ba beta na Victoria côté à Massina kuna. Kester la bina bana Wenge ba banda, bana Wenge ba habite vie fa banda. Oh, mi meta ba pétieux. Non, il faut via banda. Bisoté. Bon, d'après vie côté kuna masina ezali pe côté malembe champ halaka côté ba kingasani kuna malembe champ côté on a pe bampangi bazaka mwa mingi boyi bampangi bazaka penda ba fanatique so balingi loko wenga sale rera tika Kester abanda tant Kester abanda na ndenge musique esila Kester azwa na bato ake na bango wenge babeta na kati ya vide donc wenge na Victor Eleison, malgré bango tout bazaki na banda, badako coopérer penza bien mingité. Biso tozaki moins naître, po tozaki biso tout na banda, toza bata Victoria, toza pe bata Wenge, pas tozaki na ba master, Victoria pe tozaki na ba master, mais biso tozaki plus zaiko, donc makam na bango tout kota mingité, mais na kata quartier quand même on s'est retrouvé. Ngai nazalaki na vdi Sumbi c'est à côté, il y a Madouda. Je me rappelle, en 86, Coupe du Monde, Nazo le cas, place à la TV, elle a quitté, n'a pas Kester. Bon, Kester n'est aussi, garçon n'a pas ça là, le Bumbashi, tout ça. Donc, comment il faut coopérer dans l'avion? Il y a Robin Nganga Moussoïl. Yo Moussoïl a né. Via l'amba bena badia garbo, mais il peut. Il y a un lien à compter. Là, vient à ton déjà. Yo Moussoïl a né. Demain, c'était un vieux sympa. Tous les quartiers Moko, on se voyait presque tout le temps. Et puis tout son entourage, c'était des amis. Chikose, Edou Mondele, Dodo Ndomba, Tofla. Tofla Seblino, Bazaki Belé, tout autour à Kester, c'était des amis. Bana quartier, Waba. Wabason, tous les quartier Moko. Mais biso toyaki moi proche à Zaiko que Wenge ou Victoria Eleison. Bomoni rib na biso ebimi rappel kaka ti le lopenda tozo zoa eloko moko te bo kanisa quand même ndenge nini tozo rendre bino moi service oyo moi ba encouragement pe ça bien tozo prévoir ba voyage belé donc tina te akotia susu ba commentaire rib yango wana pokoki kotia oyo bokoki ko pesa biso. Alors tangu tokomi na naza koloba likambo ya Kester na kepa na ye akodame balite yo Moussoïl ndenge nini wana tomoni quand même que Wenge akomi ko bousculer viva akomi ko bousculer
Kester Emenei avec Victoria Leison. Il faut dire que Victoria échangé mingi, ba musicien mingi balongwe, a comme na ba Walingonda, a comme na ba Mabusele, a comme na ba chanteur ba yaka mo ebele ya sika sika malembe chance kaka. Nandenge na 91 vie aya kolongwa aya autre décision aya kufanda na mikili. Tandis que espérant pe côté na ekuna carrière na ye solo ataki yango penda accenter ekendeki nango bien na ndenge moko pe eyaki kolemba mais vient kozwa renfort baye kokota studio na babisi ya Viva la Musica bayembeli Modogo Place Vendôme banzembo kitoko hein bon donc nani Kester pardon espérant ayembi na Redi Amisi ayembi na baki amène de quoi Kester nani joli ayembi na bastino banzembo kitoko hein boyebi su ba place Vendôme kotikala ya mindele banzembo moko ya kitoko nazalaki ta député non via saka banzembo ya kitoko avec Modogo na ndenge après carrière avait et mataki lisusu penza te toyokoyoka vie na ba 94 wana babi ke vie azobela vie akomaki mwa fatigué nde na bino ba période wana na komaki mwa proche na ye parce que il venait passer son temps là où je travaillais pour na suite akende mona ser na ye na place de la République tokofanda mona vie espérant azobetelanga masolo bamasolo na bango Viva masolo ebele misu na bosana alors vie akomaki vraiment malade adecidaki azonga na Kinshasa pour assis à séjour na ye pembeni ya famille na ye na Kin vie azongi Kin le 13 février de tolobi 95 vie Djengaka Atika Kibiso na âge ya 43 ans. Abotamai na 52. Akufi na 95. Vie Djenga. Pema na boboto. Hein? Vie oyo. To mesana ki to yeba na ki na ye moi bien. Pour moi ba souvenir ya la ki azaki vie moko asolara bien. Naza même l'anecdote moko na beta yango mingi. Na 79. Zaiko ba ye ko beta na Viva na moto abongisa. Yena bimi bazo solola, c'était des amis, yebana ki depuis tabou. Na micro bazo ganga, Djenga yaka, sino to kata kwanga. Bazo menacé ifa ya koyembaka. Asimba ki koka na maboko. Alors, tango liya kendo yemba abi, tala bato bazo tumisanga, pesanga i koka wana na maboko. Nazwa koka, na meli, koka wana na sina beta listolango esalanga succès na quartier danse ke Djengaka akabelanga nga koka bazaka na bimi bazo solola biso pa curiosité tozolanda bango na ndenga pesanga koka na maboko na betele pe lisolo bon disons vécu beaucoup de choses en tout cas je vous dis hein dernière minute hein je l'ai passé un peu avec lui c'était à Paris hein dans la Quick République il venait souvent me voir j'ai appris sa mort Nakin, le 13 février 95, Nazaki Pen à Paris. En tout cas, ça m'a touché. C'est toujours ça, quand on perd quelqu'un qu'on connaissait, surtout que Azalaki, musicien connu, surtout que Atikele Biso Banzembo et Belende Tolobaka, artiste Bakou Farate. Espérant Koufi, Bakundie Karanakin. Entre-temps, Kester Emenei a continué carrière naie, Abimisi Banzembo, hein, Monica Rapotone, Walobakaisa, cimetière, il y a un musicien, ça donnait vraiment pas trop. Kester a oumeli na poto. A oumeli à un moment donné, a Ekozong à Kin, na 96, je crois. 96 ou 97, à Betty na Stade de Martyr, et la première fois spectacle de ce Stade de Martyr, Batu Batondi, Baekota la Kester Emenei à Zongikin, la sponsoring Ali. Je me souviens, concert Wana, ils ont organisé une connaissance, Johnny Shongani, hein,
Johnny Shongani, azaki homme d'affaires dans le temps, on a Paris, Johnny Shongani, hein, Topesi Epembote, Johnny Shongani, na moninga na ye, Paulin Polesha, pe Topesi Mbote. Johnny Shongani a tchaki ba moyen pour Kester Abeta na stade, accompagné na Marie-Paul, a ben s'acquiper Petit Prince, bah ko tcha poids, et les kaka bien, en tout cas, pour la première fois, tout le monde a concert dans Katia Stade. Après ça, Kester a fait Mouké, na kin la, aye, kosala, nini, aye kozonga na poto. Concert wana e salaka succès makasi, et salamaka, faut mona, eza première fois tout le monde a concert, ils ont marqué, réalisation tant on a déjà ezalaka ya Christian Bamou le tozana ye tout pe ça coucou Christian Bamou dans le temps aza vraiment jeune hein aza qui déjà na makamba montage Christian Moutou asalaka montage wana ya concert Christian encore coucou hein et merci ba image on soko retrouver le un jour et que ça la bien hein ezalaka production hein monter na et y a qu'à coordination, il y a Ricard de Lumbu dans les temps. Wana ba makamba ba cassette bandi sikoyo et belé Christian Bamou. Hein, yemta montaka concert wana et puis Richard et Lumbu. Ricardo yemta coordonaka makambutu na tango wana. Toyo ko mona ba concert wana na poto et sali succès. Kester a epé ko zo idée ya ko monter orchestre mtsusu pour yaka kosala makam na poto. Kester a zongi poto, a continué, a yako fana na kin, bobi dans les années 2000. Soko fandi na kin te oza mwa perdant. Wana ba wenge ba bimi makasi jibe na wera ba kabwani. Miziki penda e komi moto. Kester alobi yepe fazonga kin na kota na kati ya makambo wana. Kester a kota na kati ya makambo wana. Yepe akomi ko bimisa banzembo, yepe akomi ko sala banini, nandenge Kester aiko beta d'abord Olympia, a beti Zénith, je crois 2 fois, hein, a beti Zénith, a beti Olympia, yepe akoti na katia concert wana, hein, l'ambiance wana ba orchestre belé, Kester, nandenge, akomi vraiment poto Kinshasa, mais plus Kinshasa, ne place Kester à Kisutu, Kozongela. En attendant, Djengaka, c'est de l'histoire, à Tikaribiso déjà, depuis 95. Kester a continué, à Beti Basale wana minene, allez, un jour, Toyoka, non, Kester, aza malade. Kester a zobela nini, Fio a zobela nini. Tout le monde est santé à vie et comme moi, on s'est dégradé. Un problème à cœur, boy. Un jour même, na concert mon qui na beti boy, je crois via Forsaka, via Koyaka et Salara Bienté. Toujours qu'il ne retale ailleurs, toujours entourage naye Yakala, hein, et Ricard de Lumbu, Christian Bamou, hein, bah tout est belé, bah Dodon Domba, Chikose, ba camarade de belé tozaki na bango na bazota la talaye via Kester azaki entouré na ba camarade naye ba na quartier pour na biso azaki via quartier parce que on était juste à côté, on se voyait tout le temps et on se voyait trop souvent. Alors to comme en 2016 de to yakoyoka via Kester a comme ça ba chiste à Sali Rechit, en 2013, hein, 2012 déjà, à côté hôpital, à Oumeli, hein, tu vois comment on a bah, image naye ambassadeur ya Congo, en France, à Kekota laye, ambassadeur Miranjoku, à Kekota laye, wana camarade na biso pe atika biso, Ilunga mwana bouté, Azalaka wana accompagné qui ambassadeur, Christian Bamou, encore lui, Azalaka wana pona ba image ba ke kota la Kester là en tout cas et comment qui moi pas si tout monde a ndenge vie à Kondaki makasi aye ko bim hôpital à Kepekin
vie c'est toujours drôle. Tobo Sanate, Rouf Mbutanganga pe, hein, toujours à côté, pour l'accompagner. Vient à Bisso, Kester, n'a pas problème naïe, à santé. Via Zongiki, Azumo Makasi Mouke, à la vieille Kobanda. Disque naïe, opus naïe, Tobenga, album ou abenga kiango, This is me, me voici, en français. A bandi préparation ana via bandi préparation entre temps pe moni ya to nganda kwa munene na Kinshasa o to mona na tenda ku munene na bengi Maison Blanche o ya tchaba millions dedans azo tongango azo laksa biso entre temps bandi nzembo na wana dizismi e umela na studio po nzembo wana bima via ko sa rechute tant toyoki mort ya taboulé. Tant que Taboulé a couffé en 2012, Kester Azaki déjà bien l'issouté. A commis n'a pas problème à santé ma kasi penda. À côté hôpital à Bimi, Nandenge, Toyokoyoka, le 13 février, vient Kester à Tikibiso, na âge à 57 ans. Alga Kokisa 60 ans en 2016. Kester Atikibiso, les Alaki, Somo Pemawa, Paris et Ninganaki, Paris et Salaki, bizarre. Bah, commentaire et comment qui est pas, ah, vieux, malade à mon thème, oh, vieux boyna boye, en tout cas, tout ça qui mal placé pour tout ça, commentaire, d'abord à vieux, tout le monde est souté. A comment qui na entourage na ye misusu biso tozota la kaka de loin vieux Kester tango tiki biso ba problème e ko bime belé a tiki ndaku mwasi na ye bakabwana a boyna boye et tali vizan bisoté za qui vie privée na ye donc vieux akufi il y a 13 ans le 13 le 13 février. Mois en février, oyo, bah musicien mingi ba kufa na mois en février. Grand Calais, c'était, je crois, le 11, il y a 2 jours. Niarkos pa kufa le 13. Akufa pe na février. Al Pacino akufa pe na février. Baza ebele, boko consulter Google, bah musicien belé, ba kufa na 2013. Mais le lobiso to rendre hommage na Kester Emene ya Wazalaki. Kulutu na biso to mesana inaye. Nanga rendre hommage na ye na jengaka bango nyonso mibale na monaka bango na vivaka na bango mwa muke hein na koloba même que jengaka j'étais très proche de lui hein à quelques temps ya mort na ye on échangeait beaucoup de tout et de rien hein? D'ailleurs une fois peut tomber taper ma solo musique donc nanga na rendre bango hommage lelo hein ba kenda d'être lobi ba musicien ba kufaka mais bakufaka penza te po batika ya rabiso biloko ebele. Alors eloko mosusu na nga naloba lelo mpona émission na biso ya lelo omoni ntango Kester akufi makambo ebele ebimaki epuis boyebi ndenge tozalaka dessus bato baye mince mpo baya kotala corps ya vie mbala suka baya korendre ye hommage corps ebimaka te omoni tout ça ekoti na cadre moko privé. La famille, il y a toujours des problèmes, etc. Même là, on parle de procès. Même tout ça, le témoignage, tout le monde va te belé. Balinga penza ko sala émission té, mais nous sommes toujours ouverts. Tozo c'est là. Hein? Batuni ni ba sala ba témoignage, neti vient abiso Chikose, pourquoi pas Afiniko sa fille qui vient nous parler de son père. Pourquoi pas vieux Safro, pour vivre na pena na kati. Hein? Toya kuyoka ndenge nini vieux Safro toyoka nanu ndenge nini makambango ndenge nini vieux Kester azalaka drôle si populaire Kester bamemi corps na kin en tout cas batu balelaka Kester mingi esalaka somo baleli Kester cercle ezaki ya kokangama batu komona ka esuste
makambo ye kobima non alobaka papa Wemba soki akufi papa Wemba ya te. Papa Wemba azalaki très malheureux, très nazwa ba témoignage ya ndeko na biso Henri Iko abetelanga lisolo hein ndenge nini papa Wemba azalaka malheureux. Bon, c'est vrai, les deux ans, moi, je n'a profité quand même, peine un peu ça. Bon anniversaire à Ricardo Elumbu. Il n'est pas beau le 13 février. Hein? Joyeux anniversaire, Ricardo Elumbu. Il y a posé à Kimonko. Il y a lieutenant Naye. Il y a Kester Ebenea. Papa Wemba, à Monaka Korna été. Kofi Olomide, à Monaka Korna été. Nyoso Wanakaka, Pona Bilobela ya Batu. Nyoso Wanakaka, Pona Bikoma Koma ya Batu. Réseaux sociaux yo tomona et même les biso makambe belé à bien mais des balobaka le malade le vaurien le fou les imbéciles le voyou il y en a partout hein biloko to bengi réseaux sociaux et ça il va dégâts car na Congo té et ça il va dégâts partout ba fausse nouvelle ba nouvelle les anga mutu na makolo hein nyoso wana mutafandi ka alali ala muki a fondé na elikam. Papa Wemba mutu apesaka emene ya chance ya kobima na mokili. Ye moko yemba nzembo wana soki na lingaki yete nde na boma ye na bomwana na nzembo na yembaki. C'est l'une des plus belles chansons à Papa Wemba. Boyebi nzembo nini nazoloba. Alobi na kati ya nzembo wana soki na lingaki yete na ngana bome na bomwana. Kester emene ya mwana ya Molokai. Généraux, l'un des généraux ya Molokai. Papa Wemba lela makasi zomona penda malobe bimi. Na ebito tembo wana texte wana so ba komela kaye to yemo kwa koma. En tout cas, c'est l'une des plus belles chansons ya Papa Wemba. Titre na ngwezo kimangai, ezaki détresté. Hein? Bon rappelez biso titre ya nzembo wana ayembelaka Kester Emenea. Nzembo esala pasi na motema même lelo zo kango. Papa Wemba yemoko akufa mais yozoka mawa pona Kester Emenea. Papa Wemba na Emenea bazaka na ba problème moko ya likolo. Contrairement à ce qu'on pense, c'était pas ça. Kofi Olomide a ça la même témoignage à quelques heures, à quelques jours ya mort na ye. Ba kutanaka na Kester, ba solo là, ba s'échanger, ba seka, bazaki na bango na problème te. Kaka biloba lo babatu, ba entourage, bikoma nandenge sala dégâts bomoni ke Kester Emenea akufa ba pirie bazala kité bipoli même la paria ba boya ye aya matanga mutolokola Kofi ba coopérer na bien elo oni ba wela elo oni ya danser ba ko wela ke ba ina na bongo ya moi si bon c'est grave ça peut passer mais en tout cas ba bané ko sola na bango après Papa Wemba ba wela ni c'est des problèmes kaka batu ba amplifiaka et ka ba problème au batu ba exagéraka bokeba et ça la ba dégâts Kester akenda ba pirier ba mona été bipoli azaki pirier a monaté Papa Wemba monaté nandenge Kofi Olomide pe a monaté Kester apé mana bobo to pesa kenda to kanisaka ye toujours tolelaka ye toujours na ba œuvre na ye na ba émission na ya ko sexa biso. En tout cas, tokanisake mingi. Moi, je pense na quartier nanga ba trace eza ebele. Kester est resté longtemps na Bandal. Hein, je crois 3 adresses na Bandal. Afandaka na Bandal wana. Kester ape mana boboto esika kenda. Biso ba peti na ye, biso ba leki na ye, biso ba fana na ye. Tolelaka ye tilelo. Na profité na pesa mwa mbote. Na tite. Tite bimbakila. Merci mingi. Inspecteur Lambert Moulebo, Nayope Lokola, Edoul Lukeba, Dadi Mbamou, Tobo Sanité. Voilà, moi, émission Tope Para Kilelo, pour rendre hommage. Les années de moi, hommage mon personnel, na Salaki Naba, artiste, musicien Oyo, Bati Kibiso, Nalobi, Bazaki na moi, Babilo Moussou commun, Baroutou Babetara na Viva, se retrouver na. Là, star moi muke, nandenge, bayaki, ko kabona banzela, nandenge pe, na landi batikal su koyemba ensemble te,
Kester Emenea, Tio Kester, na Djengaka, biso Torobenga, Djengaka, Espérant na Chakara. Christian Sotokomo sous photo, il y a Viva la musique au Bazaki ensemble, tant baé poto. Nde, par rare photo de Tomoni, Kester, na Djengaka. Merci réalisation. Voilà. Photo Yangoana. Hein? Il y a Espérant, na Kester Emenea, au Batika Bipolipe Atika Biso, Nyarkos Atika Biso, Papa Wemba Atika Biso, Baza Ebele Batika Biso Ana. En tout cas, Bangonyo Sobape Manaboboto. Na rappelé bino que 10 ans Papa Wemba Eza le 24 avril prochain. Jour Zaiko Pe Robet en Zénith. Tozota la ligne Tokosala. Et puis, tu continuer à servir bien toujours dans l'émission Nabiso. Congo Musika, musique. Dans la salle, coucou spécial. Na maison Wazola. Maison Wazola, mboto.com. Maison Wazola, mboto.com. Yande Konabiso Nes. Merci Mingi. Nandengo zo memela biso ba mboto kitoko. Ozo memela biso ba nzombo kitoko. En tout cas, maison Wazola. Mboto.com. Merci Nanyo Sozako Sala. Dès qu'on a biso Nes, Topession, merci Mingi. Je vais dire également merci à Modeste Soussou, du côté de Londres, et madame. En tout cas, merci. Merci à Ogi du côté de Lubumbashi, Ogi Mouota. On n'oublie pas, on te fait un coucou. Et Pasteur Philippe et Odette Tshisekedi du côté de Dallas, on vous dit merci pour vos prières. Ça nous tient au cœur. À toi également, Deb Somatuku, Pascal Otmatuku. Merci Mingi, na soutien nyo soza kope sanabiso. Tobo sanapete, Mama To Kibangula na Gento. Batu Benga, bino nyo sotu, merci pour na soutien na bino. Tokobo sanate, nde tomona limbala esima. Tout à l'heure, nazo yamba en direct des États-Unis. Nako yamba bongo John Nickel. Oyo tokobeta na elisolo ya Zaiko Wawa. Merci à Francis Mbaki et Nadine Mbaki, à vous, du côté de la région parisienne. On vous dit merci, sans oublier notre ami Eugène Lenga du côté du 3. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Christian Bamou, qui était à la réalisation. Christian Bamou, Coco Chango, toujours à l'assistance, et Roger Kabeya, qui nous a coordonné ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure avec John Nickel depuis les États-Unis. Il va nous faire des témoignages de son séjour là-bas et on parlera également de son histoire dans Zaiko Awa. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonsoir.